bana mboka te akoki na. Ah ok. Akufaki lobby. Akufaki lobby. Ok papa, akufaki na maladie ou comment? Oui. Bana mboka te akoki na. Ah ok. Akufaki lobby. Akufaki lobby. Ok papa, akufaki na maladie ou comment? Oui. Lolendo na mokilo kanisi mokinyango yayo etala bato bakoleka tango ekomemanga tango ekomema tango ekotika moto te makulu tuba yakala basi bakende moninga tala tango ekomema Abishale Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo we tala tango ebeli ye papa ni baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala otango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango yaka amemaka moto nyonso C'est bon? Voilà, bien aimé dans le Seigneur Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofota, Simana, Toyaro, Bakenzama, Boto, Kwaye, Wapi, bien aimé quand vous êtes en train de constater, à Tozali, na morgue, na morgue, il y a hôpital cinquantenaire, et si Kani Toyeko, Tika, maman Nabiso, maman Tete, Oyo, Awutaki, Kokufa, Mukola, Lobi, bien aimé, donc Toyeko, Tika, Awawa, bien aimé, na morgue, il y a cinquantenaire, maman Tete, ok, Ayembe, Labiso, Banje, Mouma, Ebele, Aleli, Sabiso, donc, Abindi, Sabiso, Naba, fête, Ebele, Banje, Mouya, Libala, Seliba, Ekweyi, le long de Toza, Rukcha, corps ya maman nabiso tete mais toza pena ndeko mo Yves mais là on peut la mouke maman au juste pourquoi pas que tant ko failo baye ko tika amala moko tu étais là hier au solo lagina ba proche na bango ezani corps ya maman pour le moment ezapi. Alors biso to zalaki na kitambo tant ma perception nouvelle wana to ko kita lingwa là toujours le cadre sa maman to trouver na Bovan. Alors to soina famille to soina sentinelle na babi ba memaki ko ya maman donc maman ko fayi na hôpital moko na ville CMK. On a du commerce ko fayi kuna balongoli pour kuna morgue ezati na boyane awa na morgue ya secrétaire tellement daki plein bakor daki belé nde bako mémoire na kan kokolo après kan kokolo ko lelo bakundi bakor mususu et bazo kota corps ya maman na miti oyo ndenge bomoni awa la secrétaire donc c'est ça quoi tous les calamité corps réseau ya bozo monde déjà en bilan c'est corps réseau kota mais ba famille bazawana ata ndeko mo ya famille ba lobité to meke mpe ko tshela bango miko baza mpe na ba mois réserve to ebité ce qui est pourquoi mais non ba lobité to zo ba musicien mususu bazoya aucun musicien chrétien non akomi awate lobito ça qui émission na ba musicien mususu le lopé to sala bien aimé dans le Seigneur to za toujours na morgue toko tika corps ya maman na biso tete o ya yembi la biso banzemo ebele c'est libé le lope obali déjà il est là libala donc maman tika ki biso akufayi depuis lobi ata ndeko moko ya musique chrétienne AMCC d'après frère Patrice non bayete non ba comité non vraiment ba komi awate donc car ba membre ya famille ne bazali mais ata mo non pe alobité donc boza toujours connecté na ba meilleure chaîne nabino Africa Elengi rezana nous tous zelana nous pour depuis 12 heures je c'est la temps tous pe bandeko ba ko ya la OK les à la par rapport à la corporation tout le monde n'a pas un musicien pour faire pas comédien sauf tout le monde correctement tout soudainement tout le monde a niveau na artiste juste pour une question pour soutenir et pour compatir dans les bango jusqu'à la preuve contraire tout le monde a passé en termes de mission chrétienne. Maman depuis pour faire des poussières et à la cinquantenaire attends mon corps a été impression là aussi mais peut-être
famille nano a informé bango te maman akufaki lobi baza déjà informé mais par rapport pe ya ba programme sous famille nde bazwa décision to esengeli te ke to condamner ka ba musicien chrétien mamoko famille nde faut bazwa décision peut-être famille ba préférer que bazwa na encore ya maman ba ya ko tchona kati ya morgue net ki akufaki lobi et ba programme sous ba réunion ba kutana ba musicien ba ozala il faut to souligner ba de bébé que maman était plus mis qu'il y a poto tandis que maman akufeli on a dit ça et ici aussi lobby déjà ba ndeko na esprit que déjà ba côté maman na morgue ya secrétaire la bande comme ça va surpris et belé vraiment ba pena surpris vraiment ya ko ko na ka ko le lion de jouer alors to condamner moi bangote je crois bien iska matanga za na mon frère tam super ba ko ya kuna na poko donc les gravité pour la bande jour corps régulièrement et puis l'enterrement souvent il était vraiment net ko le moment mais voilà tout c'est la bande mais to senga pe na gouvernement na biso akota vraiment na matanga pe ya maman mais tout le monde a ba musicien ya mokilier intel akufi tout le monde a vraiment gouvernement kota na matanga soutien ko organiser ba obsèque et pourquoi pas que na maman o ki azali icône na musique chrétienne à Salamingi à bana depuis kala na ba Charles Mumbaya banzem na etilelo en tout cas et betara na ba fête quoi na aussi na gouvernement na biso donc à s'impliquer pe na makamongo ya matanga et kozala vraiment bien makasi. Merci beaucoup. Si vous avez des informations vraies, est-ce que maman était et l'on n'y est-ce que tu as sans maladie, tu as dit que Bella qui malamment tout le monde a que mère a daï. Mais évitez, si vous avez des informations, mère a pu faire une ben les autres maman est belé chacun a zobé tali sur l'anding na on a dit dans l'anding famille avait souffrir moi temps laï à maman. Je vais éviter ce maladie, on est une sentinelle à Boïkoloba, qui est dans ma famille, Boïkoloba. Voilà, toujours c'est là, on déconne mon beau, aussi moi on a eu, et les beaux choses dans la vie, on est tombé, vraiment mais à l'instant, vous avez une information citée sur sa mort. Tu es que ici à Bella qui Belita Moulay. Sentinelle à Biasali, 20 ans, na maman. Elle est maman déjà Bella, donc allez-y comprendre. Okay. Maman déjà Bella, voilà, président pays, on a allé côté à département musique. Ouais, là tu veux ça. Ok, azo pour ça, non? La louange, oyo. Bon, nazo maman polisi, bango, de côté bazo landa biso. Papa Nabiso Kabachi Wanzambi a gravement malade. Tilelo abandonné de tout le monde. Et le gouvernement et les musiciens chrétiens bazo occupé Papa Kabachi. Bazo c'est peut-être Sangoya Liwande Eya. Après Baya Kobima Liboso ou comment moment à soutenir Papa Kabachi Wanzambi. Yango et Kozala bien makas. Président, shalom président. S'il vous plaît président. Président, Bando Bazola en direct de la RTP na Mikila Poto Papa, concernant disparition de maman. Maman Tété, Bando Bazana Poto un peu plus. Maman ces derniers temps, na Kinto na Poto, maman Koufé juste wapi. Non, maman a Koufeli awa na Kin, a Koufi awa au centre hospitalier CMK. Ok. Akoufi Libana Mbokate, Akoufi ok. Akoufi lobby. Akoufi lobby. Ok, papa. Akoufi na maladie ou comment? Oui, si Alzheimer et tout ça qui est puis à diabétique. Ça fait que vu âge aussi et ça dit que ennemi et le lobby en tout cas et même qui est lobby. Azala qui souffrante déjà diabète et bandakala na Alzheimer y'a provoqué même mort. Ok, avant que Natike Bami Omusu peut pas poser une question, j'aimerais savoir que gardez-vous de maman Tété? Non, en tout cas un bon souvenir, c'est ma maman, je dirais. Donc c'est elle vraiment au Tolobaka, encadré biso spirituellement et puis encadré biso lokola maman nyoso à Katakabana. Donc elle était avec nous vraiment. Toza donc biso to donc Toloba to commande bana na yé biologique. Donc on a commencé avec elle tout petit et
lelo oyo tokomi mikolo tozokontinue na mosala nzambe toujours ensemble elongo na badirectif o mama tikelaki biso. Merci beaucoup. Question Moussou Toro Bakisa toyeba réellement ceux qui maman malade na ezwaki temps moulai. Si maman malade nezwi temps moulai ezwi temps moulai vraiment déjà ba une année déjà. Pour le nom maman Kofi tout le monde une présence à la mission chrétienne parce que tout le monde a cas ceux qui bon ba ko mpanzi ya sisi to bien la mission profane to pe na ba communauté la coopération na bango ba ya kamala moko ko soutenir to pe ko assister ninga bango mais jusqu'à la preuve contraire tout le monde attend musicien chrétien mon côté ko ayer ko assister to pe ko kotisa maman la mort. OK, problème c'est quoi information eza vraiment na noté et pas batu bazo ba que non maman akufi misu bazo no luka na bovan mais or tozolela tozana en attendant na Montfleury tozana Montfleury en attendant et pas ya mona na ye en attendant église parce que azana double casquette aza pasteur et puis aza chantre donc makamunyo c'est na niveau ya église la louange donc programme baropé ça c'est à ce moment là que bakoye ba adresse ba bina esika tozali okomona bakoya pona recueillement ya muninga na bango. Dernière question, que souhaitez-vous pour les obsèques de Maman Tété qui a fait valablement la fierté de la musique congolaise aussi partout dans le monde entier? Donc maman en tout cas asali mingi na musala nzambe en tout cas tokolele dignement. Et souhait est que d'abord, premièrement, tous les artistes et deuxièmement, comme pasteur. Donc, il faut qu'honorer Asali Moussala pendant tant moulaï et makambo Asali en assez à moi, j'ose croire, donc dengue bibelobi et kolandae ti kuna na likolo. Merci, je vous remercie. Tu as invité ceux qui nous disent maman quoi maman au c'est là non, moi je suis bassiste. Je suis un instrumentiste, Nazar arrangeur, même si quand bien même président, chanter c'est pas moi. J'aime pas vraiment beaucoup chanter donc bande konanga misusu bazali baka baoki ko malabinelo. Merci beaucoup. Vraiment je vous remercie. Voilà. Message par rapport à bateau voilà, c'est internet. Message nous recopier ça na mourir la musique chrétienne et partout bazala ensemble na biso Maman Tété Juande. Message ezali azalaki maman ya biso nyonso. Na ndimite ndenge tozana oya balaki na ba ne oyo nyonso leki awa naloba atikali kobina nzembo libala te Maman Tété na mariage je ne pense pas presque tout le monde binaki bayembaki na ba mariage na bango nzembo ya célibat ekwei nzembo ya libala donc plus de 20 ans ils ont ça là toujours succès bato wana nyonso na ba chrétien nyonso au corps du Christ tout le monde tole la maman vraiment to honorer maman na musala o asalaki biso nyonso to le ndenga mo Christ ndenge baloba bo Christ mo Christ ndenge baloba c'est un peu ça. Merci président. Merci beaucoup président. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka tango ekomemanga tango ekomema tango ekotika moto te makulutu bayakala bosi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akendakala otango eza komema ya Maria si akena ye misa mungolo we tala tango ebemi ye papa de baba si akendakala tango eza koleka ale moloto we si akendakala otango eza koleka ata mokutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te
abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te iwa etango yaka amemaka moto nyonso